Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo radio Zoomel 1000 ebombeli bino nini bandeko babolingo? Lelo radio Zoomel 1000 tobombeli bino sango oyo mpona kotalisa bino ndenge nini Tshisekedi akomi kosala banimero oyo ya ndenge ete ya lokuta ba ndenge nini abandi kosala. Tango toyebisaka bino ete ye na Mobutu bazalaka kaka moto moko na makambo Mobutu abanda kosala yango lelo tokomi komona ba deuxième version na yango. Bandeko boyebi mokolo mosusu tango Mobutu na Tshisekedi bazalaka na bajeune na bango biso bapeple toza koyeba te toza kokumisa oyo mokolo mosusu Mobutu asali ke bakangi neti la voix du Zaïre à l'époque baza koloba ete a partir ya lelo mboka ekomi na maboko ya armée toza kosenga na Tshisekedi aya kopesa discours banini oyo bapeple bakomaki te Tshisekedi akende Mobutu akimi na banzi makambo nazali koloba mingi bayebi yango. Ezalaki kaka ba moment oyo tozalaki na moment ya ba conférence nationale. Après eloko nini esalaki bandeko? Tango ba soldat ya ex-phase babandaki kobenga nzoka nde ezalaki kaka ba jeu ya bato ya ex-phase. Lokola Tshisekedi na Mobutu bazalaka deja moto moko. Mobutu yebisi Tshisekedi tialobi te tala makambo wana kokende te po ete ezali babiloko oyo bana na ngai moko lokola ya bandai kobenga basoda ya ex-phase bana na ya bibana na ngai nde moto bazali kosala babiloko wana nazali okura na yango. Donc ba jeune na bango babandaki kosala. Alors eloko nini ekosala mabandeko? Tshisekedi aye lisusu na ba jeune na ye. Po ete azali kokanisa ete bato nyonso bazali bazoba. Jeune ni Tshisekedi alingi asala biso bandeko. Bandeko babolingo Tshisekedi azali kokanisa ete biso ba peuple congolais tozali kaka ba peuple oyo ya tango ya deuxième république. Ba peuple oyo tozalaki na kati na nzungu oyo bafini kaka biso na Mobutu, mais azali koyeba te ke biso ba peuple to suite comprendre ba makambo ebele. Bandeko eloko nini? Tshisekedi na bato na ye bauti komonte ku na bamubake bauti komonte sale ku bazwi siège na bango ya IDPS bandeko bazwi bango moko batumbi mwa quelques rideaux bakamati na ba kopali ya kozikisa batumbi yango na kati ya ndaku kote ya fenêtre. Après tata moko boye bandeko soko tali tata yango ya muluba azambanga lokola moto aza kolia makasu na mungwa bandeko aye paza kolobo basondango bayaki bele plus de 400 bandeko azlobi nini ke oye basondana tongo baye baza koloba nini ke en tout cas soki koboma boma kaka mbala moko boma bandeko mais ye azalaki wana alobi nini yo bango babimaki bakimaki et puis alobi babeti beti ba
masasi ata trace moko ya lisasi na kati ya ndako wana emonani te. Omoni bandeko oyebi soki moto akomi paka meme na baplan na ye ndenge aza koprepare yango eza kokende kaka na ndenge ya kimpaka. Bandeko tala kaka montage oyo bato ya IDPS basali, tala kaka na ndenge baye koloba oyo basolda ya teni bayaki bamakambo ebele ezali kaka bamontage oyo Tshisekedi ya montele yango na ndenge ya kimpaka selon age na ye. Bandeko biso bapeple bokokosa biso lisusu te, bino bokanisi babiloko bino bosali mpo boloba nini Joseph Kabila nde moto asali yango, botika kokosa oyo ezali basali je, oyo ezali basku moko ya salite oyo bosali boyibi ata koprepare ata histoire te. Kaka moto wana ye moko na butu wana alobi ete babeti bamasasi ale ye moko wana mpe kaka azalaki kovisionne mpona kotala bilongi ya bato wana. Après alobi ete bato yango bakei bazwi sikoyo mutuka ya Monique baye kobeta tu tala bahistoire yango tolobi tala mingi bazali kokanisa makambo oyo ya mboka ko bazali kozwa yango je. Me boyebaka ete baarchive ya makambo bosala na bino bozali kosala baarchive ezali kotikala. Bamakambo nyonso tu ya lokuta ya babozoba bozali kosala lelo mpo na mboka baarchive ezali kotikala, tozali kozwa yango tozali kogarde. Bandeko lokuta ya boye tokokende na yango ti wapi oyo ozomona kaka ete bato ya IDPS baprepare epuis na bato oyo balobi ke bake kotumba na nini ya radio bango bongo kaka basali baje na bango wana me kosimba te. Bandeko balobi ete basolda na bayaki plus de 400 babeti bamasasi me bandeko naza kosenga na bino bato bosu bomona meme na baopération ya pillage na ntango ya deuxième république ndenge eleka boyebi soki basolda babeti masasi ndenge nini batrace etikalaka na ndako wana eloko ezali kaka kolakisa ete batumbi te barido batrace ya bamasasi ezali te. Bandeko eloko moko ezali kolakisa teke oyo basolda bayaki kuna oyo basali bo bazwi na foto ya Tshisekedi batie yango na libanda neti ke bayaki tala. Bandeko botika kosala baje Tshisekedi ifo asalela age ye soki aza kokanisa ete azali koprepare mpo na ndenge nini baopération ya le 6 décembre tokosutukisa bino bokosutuka. Tala naza koyebisa bino soki bosali attention te na bamobaki oyo basalaka bamakelele liboso ya bakamera na bato mosusu bamesana koloba neti bamesana koloba neti bantaba kokanga neti batyaku. Bandeko mokolo wana na banzi ete bokoluka bango moto na moto kopakata mbangu wa kokima po ete mokolo wana ekozala de fois te oyo boza kosala eza baje na bino po ete soki mpenza baelema ya Joseph Kabila balobi ete batomboka bino bokanisa ata tato aza koloba ndire moto alie mungwa na makasu oyo mbanga nyonso tu esali neti ekoti ondire alie mungwa na makasu sikoyo elekisi mwa dose ebendi ye makila nyonso tu kota mbanga sikoyo mbanga ekoti botala ndenge mbanga yango ezali ye tata yango aza koya kopetela bato bahistoire ya lokuta mpona kokosa. Bandeko bino bolingi kozwa biso bakongole neti banani bolingi kosakana kaka na biso boye me bozali koyeba teke biso mpe tosi toyebi bamakambo nyonso tosi tokomprendre basysteme nyonso oyo bozali kosala ezali pamba. Tolobaki radio Zumel 1000 tokotika bino polele. Bandeko oyo ata balobi ozali zoba oyo akokuwa na makambo oyo balobi oyo IDPS azalaki atake oyo atake nini oyo ke Joseph Kabila a préparé bato na ye mpo bakende kaka kotumba barido na siège ya IDPS botika kosakana na bato bolingi kozwa bato neti bazoba epuis tatango panza koyo tobimaki tokimi boye apres toye tomoni sodango sikoyo aye na ntongo na mutuka Monique aza kotuna biso bamituna bandeko tala oyebi ko na mawa na salite oyo soki ata baenquêteur ya Europe baye bakomona mpenza ke kumoko vraiment ya salite ya solo yango na tolobi ete lokola Tshisekedi asi akomi na ye mwa mpaka akomi mpe koprepare bamakambo nyonso tu ya ndenge ya molili na ndenge ya kimpaka yango nde eza kosimba te. Papa Roger napesi yo maloba. Mama ozali tika nano naseka
tika na seka bandeko ba comédie et tala to mona na biso ba comédie na mokili oyo mais comédie oyo bato balingi ko sala vraiment na pasi na mao bandeko wapi ndaku oyo 400 soda bayaki bayepo ete baya ko sala trouble bazali ko loba ete soki moye zali bobo maganga bango nyoso tala bino bozako mona ba congolais ya lelo tozali lisusu bazoba yo tato ozwi mwa siège na bino wana ozwi allumette opelisi alotumbi mwa barido ozwi mwa bamilangi ya plastique otumbi yango ezikiziki kote ya pembeni ya fenêtre esali neti baliquide nango wana ekauki bino boza kozwa bato neti bazoba moto ndima bino na bamakambo ifo ozala kaka zoba idiot wapi siège oyo 400 soldats bakendeki mpo baatake yango bomozomona ndenge baza kosaka na bato omoni sikoyo ke Joseph Kabila aza koconfirme vraiment ke azali un vrai démocrate mpo ete Tshisekedi deja aza na kati ya kobanga mpo ete moto aza na kati ya kobanga te soki ayebi ke peuple alingi ye bascenario oyo nyonso to azali kosala yango mpo na nini bandeko likambo ya kokamwa ndaku oyo balobi ete 400 soda bayaki bakiti na kati ya ndako wana na babutu basali ye ebiyoma balobi mpe babeti bamasasi bandeko soko otali na kati ya ndako yango ata batrasi ya bamasasi ezali te bandeko mpo na nini bolingi kosaka na biso bapeuple boye bomoni babiloko yango yango ntango tobandaki koyebisa bino ete Tshisekedi azali moto oyo ezala te na ntango ya deuxième république bino boza kokanisa o Moïse boye bango nyonso tu bazalaki kaka na esprit kaka ke ya kosala bamabe mpo ete mboka ekende na kao bandeko ba bolingo ngai nazali koyebisa bino boye ebongi malamu bolingaka te kondima kaka bamakambo nyonso ezali kosalama mpo na mboka na makambo ezali komonana bandeko tokoya koregrete makasi koleka kutu na moma oyo ndenge Joseph Kabila azali kosala mpo na mboka parce que bato bazali na plan moko te ezala Tshisekedi ye moko aza na plan moko ya kitoko te mpo na Congo bango nyonso tu bazali kaka bato bazali kosalasala bamakambo oyo ezanga ntina bandeko ba bolingo il faut toyeba yango Joseph Kabila ndenge azali wana azali penza un vrai démocrate lelo na ndimi yango tala nanu Tshisekedi baje aza kosala mais baje asali oyo ezali baje oyo Mobutu bandaki kosala ntango ya deuxième république oyo basoldat baye bandeko basoldat baye 400 bayela kaka mission ya kotumba kaka soki 3 rideau est-ce que bozomona yango normal tato oyo paza koya koexplike bandeko yo tala bandeko na koyebisa bino eloko moko boyebi ntango basoldat bayaka na opération na butu na ndimi teke basoldat bayaka na opération boye oubien batiki kaka bilongi bo baza kosala opération baopération na bango ntango bayaka kosala soki botali ata na ntango ngwanda le terminator abandaki koutilize baibu soki bakei ntango mosusu kobombarde ntango bakende kobombarde na ndako ya Kibasa Maliba bango nyonso balataki bakagule alors donc moto okoloba ete dans l'autre temps aloba ete basoldat ngo ntongo baki 400 alebi biso tobimi toke boye mais dans l'autre temps ye abimi akimi ayebi lisusu na bilongi ya basoldat yango ale na ntongo amoni lisusu alobi o moto yango ake kozwa mutuka Monique azongi bandeko botala bahistoire ya lokuta bato baza kozwa biso neti banani te en tout cas vraiment toye komona lelo Tshisekedi azali démocrate te Tshisekedi ntango tolobaka ete azali embrouilleur bino moko bakongole bomonaka mpe tozali koyebisa bino bandeko moto yango nde boza koloba ye oke ye soki azwi bokonzi nde akochange Congo nde Congo tokomona bonheur bomonaka mosika bandeko nzambe aza kolakisa biso bilembo ndenge nini bato yango bazali oyo eza babilembo nzambe azali kolakisa biso bandeko Tshisekedi azali na ye kaka un embrouilleur akomi grand menteur na mikolo ya suka mais bandeko nazali koyebisa bino ya solo mboka na biso oyo il faut tosala attention et surtout na bavie bakomi mitema mabe ya koleka bavie bakomi mitema mabe ole bavie kutu bazala na mitema malamu ndenge tomonaka ete bavie baza koencadre bajeune po ete bajeune baye bakotonga mboka non bavie bakomi mitema mabe bazwi mitema mabe na bango na bake bakotisi epa bajeune lelo bajeune na poto awa bakomi bakuluna bakomi kobetaka bato bakomi kosala n'importe quoi bandeko tozali koyebisa bino problème borenie na bino
Bon sala ba makambo ndenge bomesana. Bon ganga na bino ndenge bomesana. Mais tozali ko yebisa bino kaka ke. Mokolo kaka bako proclamer que Tshisekedi et bako proclamer que nani Joseph Kabila président de la République. Nde mokolo wana boko mona ete o ndenge balobaka ete moto ekopela. Na ba oyo bakolinga baya kosala leti ndenge bazali koloba ete soki si nani Joseph Kabila aleki boko mona makambo kosala bandeko boyebaka yango makambo naza koyebisa bino liseki te. Soko ozalaka na Kasai, soko ozalaka wapi ndeko soko ozali na baje na yo goyen siko toza kotikela bino temps bosala na bino bamakambo na bino baaventure na bino boza kosala mais mokolo oyo kozala ete balobi ke Joseph Kabila président de la République se référaka na oyo elekaki epai ya Bemba bomoni ndenge Bemba apakataki ye azalaki kutu na mwa basoldat na ye azalaki kutu na mwa bamapinga na ye mais bomoni ntango Joseph Kabila tombokaki pe baelema ya Joseph Kabila batombokaki bomoni ndenge Jean-Pierre Bemba pakataki pe baelema ya Jean-Pierre Bemba bapanzani bisika bakende yebana te bosalaka kaka maseki bokontinue maseki tala boyebaka yango bino lokola bolobi ete biso na poto bokomi kokangela bato bamistif biso bana ya poto tolobi boye boyebaka yango soki Joseph Kabila aleki biso nyonso tu bato ya Joseph Kabila tokoreplie na biso na Congo tokotikela bino poto yango botikala tokotala banani bakolemba avant kin bisengo kin olingi okende kinkole okei olingi obina ndenge olingi okobina olingi osala makambo na liberté osali mais bino na poto yo kanisi okosala nini na liberté mondela tala yo kaka boye mondela aza kokontrole yo de 6h à minuit akotala mouvement na yo nyonso est-ce que bokokoka déjà tala kaka na temps moke oyo bopakataki mbangu bokimia na bapoto bokomi déjà kolelalela avi ya poto toza kokoka te pasi bomoni na banzi ete 5 ans ya Joseph Kabila ekokomela bino 100 ans baje na bino ya lokuta UDPS bake komonte baje na bango ya lokuta bake soki na radio na bango na chaîne na bango ya télévision ya moto kaka ya nini batie moto na ndenge na bango mpona kokosa mais ndenge ezali wana bokosi nde bino moko bato ya UDPS mpo bomisepelisa na bakomba te na bino ya poto mais bapeuple oyo biso tosusi tofungwami tobimi na nzungu ya ntango ya deuxième république bokokosa biso te koko Tshisekedi ya kokosa biso te jamais mais boyebaka yango ete bosali erreur mpo ete mokili nde emoni bino eloko nini bato ya UDPS basali lokola bato ya UDPS basalaki bake batumbi baengin ya 5 chantier pona bamona ete baserachete pona peuple bake komonte kuna bango mpo baloba ete botala kutu balingaki kosala biso mabe na siège na biso bandeko makambo ya lokuta soko otali yango ozomona kaka ke bamontage moko purement et simple bandeko wana il faut zala kaka zoba mpo croire Tshisekedi akomi na suka ya solo penza Tshisekedi akomi na suka mawa oyo ezali baku moko babiloko moko monte lokola bana ya 5 ans mutu baprepare yango tala ta mutu azoloba bamakambo moko ozomona kaka ke lokuta tala kende kokosa bato na bino bakomba tana bamontage bosali bandeko oyebi kende bato mingi na poto balobi bato mpe ndenge bapreparele bakuna bango baprepare yango kitoko te bato ebele na poto baza koloba yango balobi basali biloko neti bana mike baokuni baprepare boye bango moko balobi ete ata kutu Joseph Kabila yango atindaki 400 militaire na kati na siège ya UDPS 400 militaire yango bakeka mpo batumba kaka soki 3 rideau bango moko bamoni ete plan oyo basalaki eza yango te bakomi kodenonse yango balobi te oyo beza eza yango te antuka Tshisekedi akomi na suka botika pera bato vanda na ye ovie forcé tala kutu vie azalaka okomona soki atelemi mwa minute ebele akomi kolemba okomona vie mpenza akomi kolemba ozomona kaka basymptôme ya maladi vie aza nano en forme te mais bato bazalaka pembeni kaka vie forcé bandeko ezali mpasi mpe mawa mais boyebaka yango ete bakomi na suka
bakomi na suka ndenge ezali wana bokomela yombo pe ndenge ezali wana tokotia bino contre mire ya makwanza kala te. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko sikoyo nde na banzi ete ebongi malamu tokotiela bino ba image bomona bino moko ndenge nini ba biloko oyo bato ya IDPS basali ba montage na bango ezanga tina bandeko nakokamwa nakoseka oyo mwana mobali oyo bandeko azwi mbanga nyonso to efienoko ndire moto aliaki makasu na mungu ape bakisi na mwa ndambo lumba sikoyo ebendi ye makila nyonso tu ya mbanga bandeko sikoyo na misisa ya mbanga makila moye circule eza te ekotisi ye mbanga bandeko aza koya na lingala yango aza koloba bandeko ozo komona kaka moto azalaki na kati ya mboka bandeko sapli tarde botala ndenge nini bascenario ya Koko Tshisekedi na bapeti na ye ya kuluna me ekosimba te. Joseph Kabila toujours likolo bandeko makelele na bango baza kosala problème eza te baya lokola balobi ete bango bakoya bakokota le 6 baya bandeko bamosusu bakopakata botunaka Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba yebisa bino ndenge nini ezalaka soki bana ya mura pe armée ya Joseph Kabila batomboki bandeko ndeko sala liseki na makambo mosusu me kosala liseki na babozoba te oyo Tshisekedi azali kokotisa bino mpo soki boyebi te botunaka na bato oyo basalaka balandaka Tshisekedi pe nombre ya bato bakufaka na ntango ya Mobutu oyo balandaka Tshisekedi ngulungulu lelo oyo bato na bango bakufa batikala boye bato ya IDPS pe bayeba bango te lelo azali kokontinue kaka na rythme wana ya kobimisaka bino na balabala me boyebaka yango ete ndenge ezali wana peuple tosi tocomprendre baje ya Tshisekedi code nango tosi todekoda yango toyebi code nango ndenge ezali wana code nyonso tokobeta toyebi yango pe ezali dekode pe toyebi basite nini oyo ye akoki kolekela po ete asala baje ekosimba te bandeko na kati ya ndako mobimba oyo basoda 400 soda babeti bamasasi batransa masasi ezali te bino bolingi kozwa bato neti bazoba kimona meso papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini tata oyo ya moluba oyo azali kokosa na baplan oyo bango moko basali bazwi balimete batumbi barido kaka na ndenge ya sese pe batumbi na mwa baplastique batie yango kote ya fenetre pe balobi nini te 400 soda 400 militaire ya Joseph Kabila bayaki po ete bakotela bango Tshisekedi akomi na suka omoni ekosimba te baplan na bango ekosimba te oyo nyonso bazali kosala mai ya pio ekosimba te Joseph Kabila kende kosala babozoba ya boye bomoni yango tolobi ete makambo ya Tshisekedi nyonso aza kosalela yango na ndenge ya bopaka yango nde ezali kosimba te papa Botamba tiela biso baimage totala ndenge nini bakomedi ya Koko Tshisekedi na bapeti na ye oyo ya ntango oyo makambo nini bazali kosala mawa mingi pe pasi baimage s'il vous plaît. Est-ce que vous c'est que c'est passé? Eh oui, na bolo balekanga. Alors, biso tolalaki na biso ti tokoma DT bato na bayaki bazalaki na ba policier na kati ba policier bazolo bakite ata mpona kuboma boboma kaka. Alors bazalaki plus que 400 bayaki na bango na machette bazalaki na bambeli bazalaki na biloko nyonso ebondile nyonso bazalaki na ba arme. Alors biso siko tulokola tokotaki tolalaki tango tolalaki ale bango bakoti sikoyo babandi kobeta baarme na tikitiki ale babandi kobeta masasi babandi kobeta nani ale biso sikoyo toyokokima ale bango sikoyo babandi kotumba banani oyo balobi ale bazofinga ale babandi kotumba nani oyo nyonso barido baforce biso tokati kura poke don bamwana molili ale
simale baye kobima bakoti boye bayaki ebele bazalaki na basoda bazalaki na bapolisier na arme balobi boboma kaka boboma biso ifo toyoka boboma. Alors après ça baye kokende toyoka mwana mutuka ya Monique baye na mutu moko ya nani bon mutu na bango lisusu ake azi mutuka ya Monique baye kofile biso lisusu awa na 4 heures baye kofile biso na 4 heures. Bon abande kutuna mituna o combien de morts combien bila boy na boy biso to ko tala yeto yebi kombo na ye azalaka sécurité ya Monika na Kingabwa na Kingabwa ale simande ayo ko bate lobi kombo na ye ale akimi na ye ale chez chauffeur ki abalula moto kambala moko akimi ale biso to bi ato sokto ye bakayo en tout cas tu le to le bate ya mwana mwani esengele kidem biso to tumaki biloko na bato biso to kendake na président du parti kotika ye na kandidate tango to ye peuple nde bakendaki na bango kono toza problème ya keto bo banda ko attaquer ti na bandako ba permanence non we ezali lutte politique eza guerre eza politique eza démocratie c'est ça que nous démocratie zo sala partout soko mutu aleki ale bokabila balekaki na mbemba ye aleki mbemba ata bafane na biso tozali alors toza problème ya politique te eza lutte politique eza ya makasi te ya kubunda na bon policier ndenge na zokota lisusu nasema ya lidi bandeko bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda bomoni ndenge nini lokuta yango esalami bandeko bandeko oyo mpenza oza komona ete lokuta moko mpenza bandeko kokamwa bato ya IDPS basopi bulu bandeko balingi kokosela Joseph Kabila tolobaki yango malamu ke Joseph Kabila azali ya nzambe oyo nyonso tu bakobanda kosala na molili mpo babimisa yango na mokili bato bamona nzambe akobanda kokonfondre bino mpe bato bakobanda koyeba verite bandeko ezali mpasi mpe mawa tata ya moluba azali kokanisa ete biso tozali bazoba soki otali kaka elongi ya mutongo escro bandeko baza neti bakomissionnaire bazalaka kotama bulu ya diama soki ntango mosusu moto aye kosomba diama ye nde akomema yo esika ya bato oyo bazali na diama mpe akonegocie apres opesi ye pourcentage bandeko bato yango bango oyo te bandeko oyo ndenge tozali komona lelo mpe soki Tshisekedi yango azwi bokonzi nde bato oyo akoya kotiela biso na bainstitution ya minene mpe mboka ekei lisusu na kobeba botala kaka forme ya moto bandeko mbanga nyonso tu efionoka ondire moto alie makasu na mwingwa alekisi dose mpe aye kobakisa na mwa ndambo ya lumbalumba tala ndenge ebendi ye matama bandeko na pasi na mawa yango na tolobi ete bandeko babolingo baje na bango babeti ekosimba te baje na bango ezali bafo baje alors tozali kosenga na media nyonso oyo bazali kolekisa message koloba ete Joseph Kabila basoda Joseph Kabila bamenase bato ya IDPS botika bafausse information wana ezali masolo ya lokuta masolo ya kolalisa mpe tosengi na bapeuple congolais bozala eveye mpo na président na biso Joseph Kabila makambo nyonso bakokosela ye ekosimba te oyo nyonso bokosala pamba bandeko omoni bokomi kosala babiloko moko na soni na mawa yango na tolobi na bino mbala oyo bokozwa ya minene bokomona yango bandeko tala baku ya salite boye baza koloba 400 soldat ya wapi bandeko bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona koko Tshisekedi na bakomedi na ye asali na bamontage oyo alingaki komonte mpona kosala neti kobebisa réputation ya le rais mais lelo oyo toyei kocomprendre toyei komona ete Tshisekedi azali na ye kaka moto ya komedi mpe ya kotikala kaka grand comédien bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto
ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bato ya Zoom Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.